Magese, yene femme africaine, vérité Magese, yene maman sociale, vérité Magese, yene stress. Papa Paul Kazinga Lobaki. Mais après avoir ok kosenga pardon, Papa Kula Lobaki na limbisio. Ce qu'on a par na yo ok ko traiter les cambouana ndengene. Po balobela ki bino mibale de bozaba ikabod. Ah na kambo Lobaki. Ele sa traiter. Te wana eza Papa Kule. Kota papa o telemika na décision ya kando zaki na ngoto lokola ya limbisio po limbisi. Non, nabika ke na kambo Lobaki. Mais senga po Papa Paul Kazinga pa luka papa. Na yebite na yango te na ile émission. Ah papa. Yango te na ile émission. Donc bato bazaki na Kazenga na Nzamba babi musala tosalaki na Renard Bank. C'est vrai que bato belé na ko balobaka donc échoué qui non babi momate basala la comparaison par rapport à batant. Il y a temps c'est ça, c'est ça. Tani donc c'est ça. Tani yo yambi nata oyambi. OK. Yo yambi mutu après 80 après 1990 tout ça. Ozoya osama makele. Mais falo za na 92 wana. Le fanatisme et zapenza natina morote lelo bato bazo kufa dans un clé d'œil muta accueilli tozaki na accueilli tozaki le Facebook est comme le panneau publicitaire ya bibembe ya bawa ezote ya bisote donc na itani bato to kufa nango vraiment nzambe ya lola asunga papa a raison ya audience na yo et pas ya apôtre Léopold Mutombo ezaki nini. Général Soni, na patriarche Mutombo Kalombo. On dirait déjà étoilé. On dirait déjà étoilé. Qu'on marqué un pas. Ok, wana babine papa Aïdi Nabala. C'est bon, on va dire pas Dinabala, on va dire mais l'église na Simaya. Église qui baniste à Bongolo. Ok. Et pas pasteur, non, on est pasteur Ngunza. Pasteur Ngunza. Merci beaucoup papa. Yoza père ya réveil église Angola batata boza ebele awa. Siko pona ni te moko mususu pe boko kanisa te tout ça l'organisation moko to bengisa le patriarche Léopold Mutombo to bengisa le patriarche Ismaël Mampia te photo be pour général Soni Kutaya Kamingi to bengisa papa Albert Kakenza pa ya Kamingi. Beaucoup penser ngote qu'un jour n'était sur na makanisi na bino kete na niveau pe ya papa Léopold Mutombo photo bengisa activité monene moko tu vas gagner mingi c'est ça. Donc c'est ce que je peux dire. C'est ça. Merci beaucoup papa. Ce qu'on a lobby et ça la mandenge nini, il faut avoir du courage. Parce que courage en ko banda ndenge nini, c'est nga faut benga ba père RDC ba vandi sabino. Toujours c'est na kaka moko kaka zo courage akende ko nukamuninga. Bonjour et bon après-midi à tous les abonnés de VMarket TV. Sans oublier, Toké, côté Nabiso Christo, Bagumba Melia, l'éternel Dieu des armées, Bagumba Melia, les rejetons et la postérité de David, le tout est possible et le grand je suis. Toké, lui, ce sont aussi Katolobaka, le faiseur des miracles, les dieux qui mènent à l'existence, la chose qui n'existait pas. Côté Tolobaka, shalom, shalom à tous. Les chrétiens du monde, tondimela notre Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Nabavi nabiso, nzambe oya opérer miracle 10 jours au jour. Nabavi nabiso et que tout beau sanate. Makomi lobby à chaque matin il renouvelle sa bonté. Wanatongo setanaki a renouvelé bonté naye nabavi nabiso. C'est votre humble présentatrice Maman Vérité Makese Niki, la polyvalente, autrement dit la maman de plusieurs.
par la bonté Didier Très-Haut. Toza awa na église na biso IEPPDA 7 miracle et pas iwa peso kamba. Notre papa archibishop Ntingi Patricio Mokambo. Toza na papa wana toko développer thème na biso bande ko nyonso bolanda biso na ba plateforme nyonso réseaux sociaux bomona ki déjà to boaka ki affiche de l'émission wana grand thème na biso ezali cours de grand c'est notre adresse. Sans plus tarder, Nazo Linga déjà on a kotsa invité nanga mais na kobo sanate ko saluer ba appui ya Vema TV ba appui ba partenaire ya Vema TV mon partenaire numéro 1 en direct de Belgique le bishop Johannes Diego Bedel Lukaou papa Bambote Belé en direct de France wana na moni bishop Kario Senzaki Mwena Bambote Belé Sikozali sans oublier mon papa en RDC apôtre Niati Omer Matona Bambote Belé Penabo Sanité na mon papa Boyene Chiku na Popular. Vraiment, nous avons présenté déjà invité Nangai Josué Nassima caméra au Pantelibiso image. Déjà nous avons présenté wana invité Nangai après-midi à l'élo notre papa ya église de réveil en Angola. Shalom papa. Shalom. Ah papa na moni lisusu. Shalom, maman vérité Makiese. Shalom, téléspectateurs. Shalom, l'église, corps de Christ de l'Angola. Peu importe dénomination aux alliés, même musulmans, shalom. Ok, merci beaucoup. Shalom, Nabandeko Nyonso. Bakimbangiste Nyonso. Shalom, na papa Nangai, son excellence, papa Paul. Kalate déjà tozo kutana rendez-vous na biso eko zapete. Merci beaucoup papa. Papa na sepe le mona olisulelo. Mais papa na moni au partout. Ngana ebe papa kimi biso papa tikengola. Pour ça papa na no silité papa signalé biso te mais tout le monde a papa kekoto papa zongi boy papa keboy. Sangoni bisiko uti. Bien merci. Nous déjà na longola likambo kima. Musala biso benga meli eza musala ya bokele. OK. Na français ali aller partout. Donc mission biso tozwa eza mission aller partout. Mais moi muke nazaki na mission ya visite pe implantation à église IEPPDA 7 miracle na RDC centre international armée de la foi et encore la même mission vision il y a des femmes positionnées et loyales donc na RDC pour les installer kuna. Ok, ma femme positionnée et loyale. Namoni c'est pas maman ou kabozu kaboila biloko, oso pesa ba pane biloko akolia, ba femme veuve. Tous on a ba femme veuve, tous on a ba femme servante, tous on a ba femme engagée en Christ, tous on a encadré et puis na kati ya vision wana matriarche Ania Ntingi la présidente. Il y a vision de la femme positionnée, de salaka action, il y a soutenir la femme veuve. Ok. La femme veuve surtout, la femme il y a un pasteur. Ok. Il y a la veuve âgée. Donc tu peux savoir Rolia, tu peux savoir Bilamba, Maputa, peuple Rumsus. Ok. Oui. Visionnaire et la femme positionnée, on les a dit maman matriarche Ntingi Patricio. Mais pourquoi il m'a dit que na moni balami papa yo mtozo qui na RDC pour na makambo? Grâce apostolique, il faut qu'il d'abord. OK. Parce que la Moussa na biso so za ngolu on nzamba pesio ozala apôtre. Il faut bilembo nango ezala. Bilembo nango ezala. Ma vérité na eza sûr que yo ozali na ngai na lumbala ngimi eza distance tana zo lumbala ngimi mais mission oyo faut ba ke batebele Zambie batebele baza na mboka oyo ateya kana ye azomuna na mboka oyo azape na komba munene mais akoma kuna lumbala ngimi te d'abord ba condition pour na koma kuna eza facilité facilité donc
wana babengango apostolat authentique. Oh là. wana eza apostolat authentique. Nauti RDC nayi na Kasavubu te, nayi na Ngiringi te, nayi na Bibwa. Bato ya lolendo babengango village. Bazoza bisika ya kitoko oyo bandeko bazovanda mpe nzambe apamboli Bibwa ezo se développer kitoko. Mabele nzambe atinda nga yango wana mpe natiki elemo. Lodene nazongi bona natiki elemo. Mais papa aux en vision, hein, aux en vision élargie, na tonga mukomsu na toma kulenga bime bisika papa Jacob mabino bokokate to uti bisika moko menga même na train na retour na komotenga mabwe po sandu papa musika da boke boko matenga. Mais comment vision mutu ko mati ba place et puis bisika on peut to komi plein craquer à bateau quand on écoute mutu moko mi balé mais plein ya osaranati. Ok, mais papa Bible lobby commencer premièrement à Jérusalem. Pour la nité organisation, la vision, et bandela nan en Angola, bisika ou ici bolona, bisika ou ici bo sala combo ya makasi bino batu bo yaka ko banda œuvre ya nzambe na kati ya mboka Angola. Mais vision on a peut que banda ina mboko ngoza bien makasi n'impact. Ben oui, vision est déjà implanté. Apostolat nangai na mboka oyo na mawa ya nzambe bato oyo bayebi mpe bato bayebi ngai na 1990 na rua 5 andaka vieux Paulis aza falisi le grand frère nanga que son âme se repose en paix et que Dieu bénisse toute la famille Paulis. Wana le siège na ngai epai wapi nzambe apermetaki nayamba bandeko na ngai oyo lelo baza bapere ya église oyo PPDA toza kokutana wana toza kosola wana mosala ebandaki wana oyo omoni na lumbala ndimbo ebandi nde na palanka mpe na palanga nde na bandi baction émission liboso nayebisaki yo ke moto alinga lobe l'église ya réveil azoba église ya réveil na cadre ya baaction évangélique implantation de l'église toza na implantation de l'église toza mpe na baaction évangélique proprement dit baaction ya réveil spirituel tozalaki na action na église ya ika tozalaki na action na lupango ya papa mbwa mputu nazosaluer na mama Fifi na mpe bango déjà mes condoléances mpo ndeko na biso Kaila atiki biso naozala na bango samedi na lobi naozala na bango na funéral toye na armée d'Isali na mouvement ya groupe ya Uba moto azalaki mokambi na biso monene ya intercession lere wana lelo eza apôtre Jean Vemba apôtre asa na Europe en Europe oui alors ça na biso be dernièrement oui Jean Vemba pasteur Lutina na palanka pasteur Pezo bayebi histoire donc mosala asetelemi mosala asekoli non seulement na Luanda mais kola songi ngai IPPDA eza implanté presque na baprovince nyonso ezaka implanté ya Kombo te mokuta lupango église okuta temple okuta pe bandima na bapaster. Merci beaucoup papa toza na cour des grands c'est notre adresse mais na moni papa eza na bato belé o esi balobeli papa Argentine na kata mboko so tozotala histoire na biso ya Renard Bonke balobi papa wana za terrible ye akuta te ya tipa Renard Bonke mema etina mboko et salama ndeni pokuta ne grand homme de Dieu wana accès on nous voit ndeka la thème na chez Ali cour de grâce notre adresse na musala na biso mama vérité makiese tango nzamba pambolaka toza na deux aspects importants eza na bato bazwaka lipamboli ecclésiastique donc bato oyo nzambe apamboli bango mais aza na église ya makasi aza na église ya monene wana ezaka aspect ecclésiastique
Mais ça, c'est un aspect ministériel. Quand on peut dans l'église à mon été, mais nous allons permettre le ministère Eganga, partout. Eganga, qu'on les quand même à frontière en boca et pas au Samsala. Deuxième volet, au bas tout temps sous ma mon raté. Mais déjà là-bas, année 1991, je crois, tant où Évangéliste Renard Bonki a été Kinshasa, nous avons coordinateur principal, le Bishop Mwanza wa Mwanza. Ah, on a une invitation dans le Bishop Mwanza. Bishop Mwanza. Oui. Qui est mon frère, je le salue d'abord. Que Dieu le bénisse, qu'il lui restaure son état de santé. Le roi a branché déjà dans 90. Il a déjà branché dans le milieu. Il y a les colons, il y a déjà des grands. On va bien la cour des grands. Bishop Mwanza, révérend Jean Bosco Kindomba, révérend Soni, docteur Luntala, pasteur Ntsolani Yahweh Elohim, Batumoussous Koutouna, Léopold Mutombo, oui, na Diemo, oui, oui, naebi papa. Mais déjà branché même na papa na Yozotanga Awa, Omer Niatimato. Il a un grand frère, na ba âge, soit il a un jeune serviteur, toujours un peu na bango, mais nous avons permis de côté un milieu de se positionner local à la ministre. Alors, nous avons été masola nonande pour obéter l'islam ba erwana ba anewana yo otam tuna batu wana surtout awa Angola. Lelo munyo sakolo ba. Ah oui. Lelo munyo sakolo ba. Mais au masola zo bete en 1992. Église à réveil et ça n'a pas de formité. Il faut Renard Bonkaya. Parce que nous avons aide à Bakimbangis. Nous avons aide à l'Assemblée de Dieu. Nous avons aide à l'église. Nous sommes à réveil. Et n'importe quoi, sous l'influence, il y a une nation qui sort du communisme. Pour ça, l'action, il faut la féliciter. Bato bazaki na Kazenga na Nzamba babi musala tosalaki na Renard Bonki. C'est vrai que bato belé na balobaka Bonki a échouaki, non babi momate basala la comparaison par rapport à batant. Il y a temps, c'est ça, c'est ça. Tani Bonka c'est ça. Tani yambi na yambi. OK. Yo yambi mutna après 80, après 1990 tout ça. Ozoya osama kele. Mais il faut na ba 92 wana. Yo yambi mutna ba 2000 ans. Et qui a réveillé c'est panza nyangola mo. Oui. Masse ko zande mususu. Foule ko zande mususu. Le foule mususu saka na ba 92. Et ça qu'on a risqué. Oui, nazo risqué. Il y a un moment où il peut des années reconnaître les Rwanda. Même toujours reconnaissance, pas toujours reconnaissance en septembre. Donc, avec une juillet, Abandi Moussa le 14. Drôlement, le 14 juillet, ils ont date dans Robota. Ok. Il y a un mois dans le 14 juillet, avant qu'on oui. Ah, je te salue. Docteur Bonke, shalom. Que Dieu te bénisse, que la grâce t'accompagne. Vraiment. Ok, merci beaucoup, papa. Na mono katili biso wana ka tozo continuer. Non, na personne nous wana soki ba question ezali, nazo koneko ko développer. Ok, merci beaucoup. Obi Renard Bonke étant au relation à partir RDC. Wana ozaka cordon ya organisation ya pasteur Mwanza. Siko ça kan ndenge nini po okota contact na po muso po organisateur mais obeti no pena invité ba bengi cité. Siko ça kan ndenge Mwanza officiellement après les contacts. Bravo. L'église a bien à sa mabelle. Complémentarité, collaboration, qui sans arrière-pensée. On le faisait plus pour la gloire de Dieu. Mais les lois qui pour nous brancher, on a groupe, comme
vraiment Kolo Azolokumo. Papa Archie, Tozaka Nakatatem Nabiso au cours des grands, c'est notre adresse. Namonako, na relation, na basala nzambe, belé à Congo RDC, pour Biso Petozaba régler ça de mettre au bandeli Makambango Kuna. Namona Papa Archie, na Papa Archibishop, Coutinho Fernando, Namona Kayo, na Papa Ijibayamampia, Namona Kona, Papa Albert Kakienza, Nazo Mono, na Bangonio, Sowana, Namonio. Na ba monio na ba papa Kiziamina na monio na ba papa Léopold Mutombo ku dernièrement na otomo déjà na télévision na relation wana e bandara ndenge nini okota ndenge nini na kati ya carré ya ba grand wana nyonso bona musala biso le balibuzo za grâce mutu aza danza zate oui mutu wa l'équipe baninga azalati na musala biso za grâce nzambe ni antolo ba awa Batouba a la force sur le plan ecclésiastique, Batouba a la force sur le plan ministériel. Dans le domaine ministériel, pardon, tu vois, il y a une relation, na émission ya suka na sala kinani. J'espère que ngai naza parmi les 20 pasteurs de l'église à réveil na ville ya Kinshasa. Le temps de ville à Kinshasa, c'est le temps de 20 pasteurs de l'église à réveil. Na 20 wana ngai nazali. Awa na Angola, nazo reconnaître docteur Luntala Wamba. Oui. Nazo reconnaître défunt Michel Ndongoudiani. Oui. Nazo reconnaître apôtre Nsolani, Yahweh Loïm Ogéine. Oui. Quand nazo reconnaître na sens bat oyo bazali déjà dans l'église à réveil. Mon papa Zadi a couillé na. Papa Zadi a une assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Je les salue avec beaucoup de respect. Papa Zadi a Nashville. Il y a une assemblée de Dieu. Dans le moment de l'église, il y a réveil en Angola. Il y a un mélange entre Bissou à Touté et réveil. Dans la assemblée de Dieu. Bissou n'aime que Tongi. Dans on reconnaître Pété Ozeka. Ok. Ah. Il y a déjà un mouvement. Il y a réveil dans la ville. Oui. Na Simba, 18. Oui. C'est une relation avec Papa Léopold Mutombo. Bon, dans le cas de dernièrement émission, maman vérité, ma pièce, une déconnexion patriarche Léopold Mutombo. Dimension, nous avons tombo lié lelo. Alors vraiment, on a besoin de soutenir la mission. 1, ton dimanyango. 2, te soutenir. 3, te permettre apôtre Léopold Mutombo, notre patriarche, à Kenya Liboso. Amata. Dans le mouvement de réveil spirituel et banni dans la ville de Kinshasa. On a fait des solo 81, 82. Nzamba ça qui souffle pour nous Jean-Louis Jaï. Sergine Sinanouchi. Nous avons battu le col à Samuel Dorothée. Nous avons battu le col à Joan Machbach le père. Ok. Alors, l'organisation est au Salam. Entre plus de jeunes, l'époque où on a la ville de Kinshasa, on a besoin de mouvement réveil, naba pasteur de l'Assemblée de Dieu, on a ouvert envers nous, le col à papa Kabanga, papa Nkelani, pasteur Ilunganagama, pasteur Mpoyi, je crois qu'il faut azaki na Ngayema, pasteur Chibambe, na Kitambo, on a dit ouvert dans le mouvement et réveil, donc de Kiltrana, na salle Kiltrana na Tongo conférence, na après-midi ba action et réveil. Mais à part biso ba autres zaki na funa. Oui, biso ba jeune nango presque autres zaki encadrer mouvement réveil les rwanda. Zaki na funa. So ba funa za ngiringiri banda, Kasavubu, Kalamu tout ça. Mais Général Soni, na patriarche
Mutomboka Lombo. On dirait déjà étoilé. On dirait que déjà étoilé. Qu'on marque un pas. Ok, wana babine papa Aïdi Nabala. C'est bon, on va dire papa di Nabala. On va dire mais l'église d'Amérique na Simaya, église qui banise ta Bongolo. Ok. Et pas pasteur, non, on va pasteur Ngunza. Pasteur Ngunza. Alors, bango ba yiro ba une étoile. Étoile na ba maintenant ça là que ba place où vous allez dans moins de distance na ba paya o ba za ko ya nini. Oui. Mais bon moi la bango déjà ba na 4 tu vois. Et à part ça, déjà ba l'air wana ba dominer déjà moi anglais. Ok. Ah ben ça là que base na ba relation facile. Ok. Vers mon doigt ba zo interpréter. Donc tout ça l'ambition pour l'ensemble mais démarquage des amarres. Oui. Bon bah ils ont un démarquage. Ok, merci beaucoup. Il faut apprendre langue et repérer ça yo par accès na bisika musoyo moko mérite quitter mes langues. Mo ka tolu kanana ko interpréter latin. Yo yebi déjà latin ok wana ba mo epesio accès au mata na bisika oyo. Tamsusu olotelando toté. Merci beaucoup papa. Yoza père ya réveil église yangola batata boza ebele awa. Siko pona ni te moko mususu pe boko kanisa te tout ça l'organisation moko to bengisa le patriarche Léopold Mutombo to bengisa le patriarche Isba Mampia te photo be pour général Soni Kutaya Kamingi to bengisa papa Albert Kakenza pa ya Kamingi. Beaucoup pensant ote qu'un jour n'était sur les makanisi na bino kete na niveau pe ya papa Léopold Mutombo il faut to bengisa activité monene ata na Citadela ata na wapi pour honorer pe a osam sans ambe a ba idée wana tozana yango ba idée wana eza posa na biso ba idée wana tozo discuter pe yango na ba ndebo za mona na ba bilili no yo mo za komona tozana d'abord na besoin tobonga mabiso moko bokoyamba mopaya te soki bino bakolo ndako bobongami te tozobondela nzambe biloko nyonso ezokabula biso ya mike wana elongwa. Amen. Toza na besoin nango te. Amen. Nzambe azongisa biso ndenge tozalaki. Amen. Toza batata te mpo tozwa batitre. Toza batata te mpo tozala supérieur les uns les autres. Toza batata parce que c'est une responsabilité. Yes. Soki mboka endimi biso batata il faut toujours charge la responsabilité à paternité. Oui. Parce que tous na Congo, tango archibishop Coutinho Fernando que je salue na Paris Escazali, na mama Emi Ayambi Joan Masbash. Masbash, qui Hollande, il a fait un grand travail avec archibishop Coutinho, même Kola Souka, il y a 10 serviteurs pour accompagner le restaurant Estoril vers gare centrale de la ville. Vous avez belé, dans le cas 10 personnes, la bourse en a raté. Mazwaki grâce na 10 wana nazala ndeko nanga docteur Luntala Wamba azala DG Gabi ya Hôtel Phoenix azalaki que son âme se repose en paix nzambe sazwa ekala Gabi Kamalandwa pour accompagner ezaki sans bruit sans murmure sans regret à bat oyo bakendaki te. On a compris que Bissodis doit représenter le corps de Christ. Donc, il y a qui peut tout zonga. Ce qui Bissobatata réveille. Le thème de la zongi na position. Compréhension de Makamwanzambe. Les zongi na niveau. Que ce soit Bazali Bosso, dans le Camboyo.
uniquement bazo représenter biso nyonso et c'est pour la gloire de Dieu. Ok. Donc esprit à compétition, esprit à concurrence, esprit à banani baleki, banani baza likolo et aux alaté. Mboke kotamboula bien, soki ba mutakomele pa ya Théosé kana Petro Angol, biso nyonso ko kotia pouvoir. To banda penza bongo. Oui. Au moins la biso nyonso na musala. Lelo eza sous bongo te. Mais j'ai pris en qualité archevêque général à Mboka. Nzamba ozong sa position wana. Amen, gloire au Seigneur. Makambo nyonso bazo kanisa bazo loba bazo yoka. Baïba ekosila parce que Nzamba longa tout. Amen. Amen. Et puis l'unité elle a déjà prophétisé par Jésus-Christ lui-même. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Nous tout le monde est ennemi, ton adversaire à Moninga toute la vie. Vraiment, je le brise au nom de Jésus. Amen. Yes. Nous avons brisé mon accompagnement sur Christ. Amen. Amen. Chacun de nous a besoin de l'autre. Yes. Chacun de nous a besoin de l'autre. J'ai été tellement émerveillé. Premier dimanche d'assemblée de la cathédrale, il y a la cathédrale et pas apôtre Léopold Mutombo. Merci d'abord parce que c'est lui-même qui m'a reçu. Ok. Dans un honneur, il y a assemblée la kuna, comme dimanche il y a assemblée la kuna, il y a beaucoup de mutayambinga. Que Dieu le bénisse, Azana Brazzaville, que mon soutien, Dieu continue à le bénir. Amen. Mais avant d'endoter, après cette introduction à dialogue na général Soni. Et il a parlé positivement pour la général Soni. Général Soni a créé un message d'encouragement. À transmettre positivement l'église. Okay. J'ai dit waouh. Dans les hommes de sa église Angola, na niveau oyo, na classe oyo, na position oyo, puis na dimension oyo. Et je soulève ma main pour la mboka. Position les autres makalate. Yes. Amen. Vraiment que Dieu soit loué. Papa Zoloba, motema nanga etonisa mine sengo pe maya miso etamboli même na motema deka papa lobi rien n'est impossible à Dieu mais tout est possible. Donc papa aza papa maloba papa Bible lobi o ekanga mina se kanga mi likolo o ifongwa mina se ekanga ifongwa mi likolo vraiment Nzambe alinga kesika unité zali amour bomoko nyonso ane ke sala ke œuvre ya Nzambe ekende de l'avant au lieu que ba clique ba groupe ke ba ki fanatisme eza penza natina morote lelo bato bazo kufa dans un clé d'œil muta akei tozaki na kei tozaki le Facebook est comme le la panneau publicitaire ya bibembe ya bawa ezote ya bisote donc na itani bato to kufa nango. Vraiment Nzambe ya lola asonga. Papa raison ya audience na yo et pas ya apôtre Léopold Mutombo ezaki nini? Raison ya audience na ngai et pas ya apôtre Léopold Mutombo. Intérêt à la Christ. Parmi Mohamed Sola qui est arrivé en Angola. Ah oui. Avant Bima, na kende RDC. Qui na calendrier na ngai calendrier na ngai chaque fois que RDC na ba voyage nyos les gens qui m'accompagnent savent bato accompagnant ba yebi na niataka mabele te sana kutana ba kolo mabele o ba bengi ba grand o ba bengi cour de grand. Oui. Et très souvent na ba ne pas papa Kelani koko Kelani na ba ne pas papa Kelani kendra kuna mafuka ni atenga loboko papa nkela alinga mambo mafuka maji alinga to kwa ntingi nzambo yuko kibanda bumwana mafuka milaka kaka nzambo mais lokola ngana de loko na kozwe papa nkela na kofuka makaka na banda toujours papa nkela na pesi ndeko na ngai Medi na pasteur Boni Musu merci beaucoup pour na accueil appui. Bonsoir qui anniversaire, il y a Papa Nkelani. Nous avons parmi les hommes de Dieu, on va accompagner Papa Nkelani dans l'hôtel Memling. Et puis, nous avons honoré la présence. Il y a
patriarche Tambolukoki, que je salue aussi. Merci beaucoup. Objectif, n'a pas pénétré à grand oil news tout. La dialogue, il y a passation d'expérience. Et puis, muto sa matière dans Kabaroloba. Muto nzamba tombo, dans Kabaroloba. Koyokaye est important. On a un. De deux, ça fait 2 ans. Moi, c'est dans la matriarche Annie. À l'autre, apôtre Léopold Moutumazo Tsambela. C'est aussi une interpellation en qualité d'un homme de Dieu. Oui. Il faut qu'on reconnaisse grâce de l'homme de Dieu. C'est ça. Il faut qu'on honore Yango. C'est ça. C'est les frères qui aiguisent les frères. Ok. Et au frère qui agouse au frère. Na place où nous avons communiqué les lots, nous sommes trop fiers personnel. Je l'ai dit ça à sa présence. Mais je suis méga tchétch oyo. D'abord, quand on a mis ça, papa au dépôt, il y a Maurice Serilo, il y a Cref le dollar. Je suis trop ravi. Trop ravi. Comment on a l'élo Nzambe à permettre que Moutou oyo na monaki. Parce que quand on a fait l'inauguration à VV Santerre, premier grand culte, il y a Amen, na VV Santerre. J'étais pasteur invité. Ok. Le membre de News, le pasteur invité. Puis la montée, même de qu'on a l'Utala Wamba. Nous connaissons la maman vérité, Lucas docteur L'Utala. Ok. On a visité, ça fait quelques jours. Mais quand on a Saboué, il est malade dans un thrombose. Alors, nous avons bien la Nanyos Tuyakala. Bon, le kakato, la docteur L'Utala, Azana nous vivants. Pour soutenir, Azana nous vivants. Moi, je passe, je suis toujours à côté de lui. Na sengi biso to sala kayango. Aza wapi papa? Aza akana kalemba dozi. Batbaze belé, même namo na kome mukuna. C'est un frère à moi. Ok. Frère à moi. Na culture na ya VV Santerre, il y a zala qui n'a zala. Donc, on a tambouli dans l'église à réveil. À Angola, et ça, docteur L'Utala. Parce que nous avons toujours un bureau d'organisation. Moi, je suis là, apôtre Solane, Manuel Yahweh Elohim, que je salue encore. Donc, Loko a déjà na bandaka carrière, l'église à réveil. Mais qui chasse ça? Comment déjà Tikalaki? Parce que Bishop m'a pas sa baoline. Oui. Abimi l'église na ngai. Ok. Na banali à 10. Histoire à mi balé zade. Tant que ça tomboli, automatiquement on a fait la tomboile. Je salue Bishop m'a pas ça. C'est ça. Avance et avance encore. C'est ça. Bande konanga lokola ba Jean Bosco Kindoba. Baza fort. Église dans l'assemblée la mère qui na Kishasa, dans l'assemblée la sans précis. Le pasteur na Kishasa, comme Jean Bosco Kindomba. OK. Ma vie ça peut aller comme souci à Kala. Lokola bejiba ya mampia. Dans une église na tango ya zatanga na li président ya AFMI na Luanda. Il est le président AFMI na Kishasa. Donc nous sommes soudés par beaucoup de relations. Oui. Mais n'avait pas la banque et puis bateau nzamba tombo la pesi beaucoup. Oui. Parce que la lolé ne pas bateau nzamba tombo lia. So nzamba tombo li ndeko na yo. Ndimaye. Amen. Lukaye. C'est ça le problème. Féliciter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors nako kene na ngai na mbaki pasteur Nzouz. C'est ma lettre Sira. Papa Nzouz Antonio. J'étais ça. N'appelle ça pas ya révérend Mutombo. Relation na ngai na patriarche Léopold Mutombo. Il y a ba date belé ba moule belé. Oui. Ba moule belé. Belé ya Angola. Niko sa musala. Il y a une activité mon palanka. L'église de l'apôtre Antonio Boussanga. Papa Antonio. Nazara orateur. Lena yoki ya zanangola. Na longo orateur. Mutatea wana.
les apôtres Léopold Mutombo. Batuna bana ya Luanda, batuna bana Palaka, batuna bana église. Amen. Donc c'est une bénédiction. Ça, je te rassure, c'est une bénédiction. Amen. Donc, apôtre Léopold Mutombo, même à Pessieux et le côté, mais c'est une bénédiction. C'est la grandeur. Merci beaucoup, papa. Namuntu Oke Malamo. Papa Tolobel Makamba réconciliation, Nakatia Église et Corps du Christ en Angola. Otoyebi Malamu biso nyonso église eza na état moko ya infirmité, église ezo boité ezo tambola pena malamu te na boyepe moye ko sala musala nzambe malamu ezate bien que bozo sala mais ezaka lokola bato bozo forcer na kati toyebi ke na balolenge tozali na ba conflit ba rancune misusu ya ko gérer ezo ke ne pena bien te nini koko sala pona ko zonga lisusu na bomoko réconciliation pour salama et sengani. Ok, moi vérité ma question. Tout mon côté à Kosayo, conflit. Nous avons gagné en Azate. Nous avons honoré la conflit. Azate. Nous avons bénéficié de la conflit. Azate. Apparemment, c'est le baza. La nuit soit battue. Tu peux savoir impression. Net bon, étalinate bon, c'est ça. Mais les toujours à bisomoko. Quand on tika la yomoko, bani n'a qu'on regretter, ou bani qu'on kanisa, parce que dans la vie ministérielle, même dans la vie sociale, même dans la vie humaine, chacun de nous a besoin de l'autre. Ok. Mutu nyonso a besoin de mounina na ye, mutu. Peine tout ça na Luanda boye, précisément na Luanda. Et pas tous établis, tu as un calibre, peut tu as une force. Non, mon absolument, tu as un calibre, peut tu as une force. Pour perdre l'endéco A, pour perdre l'endéco B, les avantages de mon côté. Et nous, vous avez gagné dans moi, Zati. Alors, je m'appelle les tambours, vous avez gagné. Ah, donc, vous avez gagné. So, il m'a dit, tu es un calibre, tu es un calibre, bisogno c'est important. Alors, sincèrement, il faut qu'il y ait le courage. Il y a dialogue, qu'il y ait le courage. Il y a pardon, oui. Parce que quand il y a un conflit, Makameluba solo, na ya lukuta. Na ba fanatique pe bataka batuna berera kele tali kambeza bongo take koto kapo apakola mateka. Bon wana kutunga na kipango. Ba pelisa ba moto. Mais je parle plus au père. Ce qui m'intéresse c'est ma père. C'est ça. Nous avons dit batonyo sont dans établir sur algo batata. C'est important. La divergence c'est normal. Parce que tout ça batou. Oui. Tout ça la combo mon côté la température mon côté, la connaissance mon côté. Mais moko tout ça gagner mingi. C'est ça. Donc c'est ce que je peux dire. C'est ça. Merci beaucoup, papa. Ce qu'on a lobby, et ça la il faut avoir du courage. Parce que le courage, en vrai, que bandandenge nini. Et c'est nga faut benga ba père RDC ba vandi sabino. Tout ça c'est na kaka moko kaka zo courage. Akende ko nukamninga. Non, eza ba père RDC te biso mo to za ko koka. Biso mo to za bana nzambe. Oui. J'ai insisté d'abord na ba conférence mingi nazo sala siko nazo linga biso basali nzambe surtout biso ba leader toyeba ke to banaki na lokola ba chrétien to banela lokola ba leader avant de devenir archevêque général de l'Angola au archibishop Ntsingi Patricio nazaki frère Ntsingi dans une église protestante appelée CBFC Lisala. Je suis pasteur nangai Kupenza, peut passer dans Manzambi, peut école de dimanche. Papa osé, Baïnius Bazo Kamba, Nalisala Nzamba Pambola. Yeah, merci beaucoup, papa.
papa lobi makambo eza penza malamu tant sous temps bat ba moni affiche de l'émission bat ba s'attendait na ngote mais na sentir pena que l'esprit saint de Dieu les autres bakati ya papa eza na ba rumeur moko lekela ebiso ah bon esika batu baza mabezanga te esika batu baza wana kuteza likamto ko boyango lelo te même à tant époque ba jeudi bazala ezala kaka parce que moi ba nungu wana yaki na ba esika batu bazala mabezanga te na moni papa osalaki loko moko ya malamu na raconte na ona papa Léopold Mutombo okende ko senga pardon pona église corps de Christ en Angola et pardon pona ba père nyonso mais comme si pardon ana et sali mabe côté mususu côté musu balobi esprit saint nzambe nde yango yo pe humilité o nzamba linga yango. OK, ce qui est vrai dans un leader Namboka parmi des leaders. Oui. Moi je crois qu'au sein de pardon au nom de la nation. D'abord cela engage que moi. Oui. Cela engage que moi. Oui. Nous sommes libres, nous sommes prêter compte à rendre dans tout. Et puis le pardon c'est une puissance qui libère. Yes. C'est une puissance qui libère. Yes. Quel que soit le moment battant, partout dans le Rosala. Mboka nous na ko kende. Na kotika la ko applaudir pour. So ba ma be leader mo Angola. Vraiment. Je dois me lever. Amen. En tout cas, la applaudir. Amen. Même ceux qui sont d'accord na ngote, mais et là on a kotika la kosalate, na kende na sima mu Congo, na applaudir contre un leader de ma nation. Amen. Ça, nazo longwa vrai leader. Amen. Un vrai leader doit défendre et doit porter la paix. Au nom de sa nation. OK. Yango ezaki raison à pardon pour nous paix. OK, merci beaucoup nos téléspectateurs. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Coup de grâce c'est notre grâce. OK, yango on appelle ça grandeur. Ah nkola kuma mais papa biloko azobeta wa tobanzamba lola azwa lokomo. Le pardon est une puissance qui libère. Pour sans pardon toza batu natira ki bo moto pezalaka eko kanga pe ba porte moi likambu moi ezali na ngopena makasi mingi te mais ekangi porte na ba pasteur rebelle Angola oka ba o Angola tala kutu mambele kaki boye donc eza makambo ya kakati ba esika no so batu bazalaka ya nzamba lola akumama papa nalandaki image moko epa ya Thomas Kule Lukeba contenir makamo peka ideke na kati mboka na biso mais namoni papa Paul Kazinga ezaki na ba propos moko atenaki boy contre bino ba père mais après akende ko senga papa Kule pardon na landaki ba image même ba photo na za na wa similier vraiment yo makamto le pardon est une puissance qui libère Thomas Kule na mona eno ko silikate mais namoni Thomas Kule ki kukumeke zongi e calé donc e ko fonga matalobi non ba falter biso respect en tout cas fona la siko ki papa nanga et pesa i batu nyonso pasi ba sala nzambe ba président ba poule en tout cas pesa bongo pasi ba lobi non Thomas Kule pas lo baranete mais tozana ba audio tozoyo ka ndenge nini papa Paul Kazinga lobaki mais après avoir ko senga pardon papa Kule lobaki na limbisio siko na part na yo ko traiter les cambouans ndenge po balobela ki bino mibale de bozaba ikabod wana eza papa Kule kota papa o telemika na décision ya kando zaki nango to lokola ya limbisi yo po limbisi non nabika ke na kamolo ba mais esenga po papa ko Paul Kazinga pa luka papa na yebite na yango te na ile émission papa yango te na ile émission donc mo le kaki mwasi na ngai azalaki na sur place na Luanda abenga ngai ya pina conseil docteur de cabinet na pina conseil na zalaki te PC le kaki l'équipe OK donc na yebone pour ça musala nzambe na va intéressé plus na musala na na zo sala OK na kambo papa mais si ko zo senga papa Paul Kazinga fa luka papa na yebite wa yo mto solo wani zo senga fo ye moko ayebi ke papa déjà
te tozoloba mpo tosokola salite tobongisa papa na moni oza na mposa kimia mpena mosala nzambe ekende su liboso tovivre la seconde gloire na corps du Christ yangola madame na ngai sololi na ngai docteur de cabinet ngai mama selekaki nga maman na elle émission yango na l'émission cours de grâce et notre adresse nzamba permettre que église yango ezonga na place nango et puis tomata dans l'unité pe génération ezo ya sima na biso bazala bien préparé pona musala ya royaume intérêt ya royaume l'œuvre de Dieu vraiment nzambe ya lola akuma makambo makasi eza awa Yesu Jésus-Christ gagne toujours Jésus-Christ gagne toujours. Merci beaucoup papa. Na kati ya réconciliation oyo kaka nayebi ke nano komi penza te procédure eza avec l'aide du Saint-Esprit tokozonga ini bomoko edo tozo confirmer pe tozo ndima po nzambe na biso abalonga kete yalingaka unité pe alingaka tozala toujours soudé po na avancement ya œuvre na ye papa il faut arriver pe ke au sali organisation ya grand travail de ti conférence kuaza da munene mais au tebe intervenant ba orateur ba batata attaque non movandi penza te mais obité na moni moyen moko ekosala ke bamona ke nga naza libre na likamba moto te na teye affiche mati et c'est vous pour arriver na batambo tout ça salam et ça la marana batata auto ebani ke activité na bilongi wana ramte mata na fiche activité o bilongi wana re mata na fiche parce que vous changer pena bilongi maman vérité tika polémique papa biso to banda ba activité na biso na mboka oyo batu nyonso batiaka na batu nyonso il y a un temps que tendance et comme bongo te tendance on est bandi lokola kokota mais tokolinga te kota pe tokolinga te ekola tokolinga te kota tokolinga te ekola moto nyonso azala libre na activité nyonso oyo eza na mboka papa talinga nazoya moto abengisi ye mwana so Philippe na Apollo nazo saluer arrivé à papa Talingano pe nazo béni papa Charles Talingano ok mbali bosola ye na Kinshasa nana docteur Luntala to travailler na comité d'organisation ya Charles Talingano mtabengisa kaza papa Charles Lesi que son âme se repose en paix. Ok. C'est pour ça l'émission docteur Luntala. Oui. Oui. Sur l'église à réveil. Donc, c'est un grand patriarche. Donc, papa, Charles Talingano Azoya, j'appelle tout le monde. Tous à la Kuna, tous soutenir Moussalawana. Philippe, que Dieu te bénisse. Nous serons là et nous allons soutenir le travail. Ok, et ce pendant lundi le 8, et aussi la dimanche le 15, le 16. Oui. Lundi le 8 juin, tu bandis déjà. Tito que aussi ça dimanche, une semaine tozanae. En tout cas, Bozangate affiche déjà toujours Matissa, na kansa dernièrement, bouti comme mon délégation et outi Europe déjà outi ko yamba bangon aéroport vendredi passé, lobby et vendredi et ça arrivé à papa Charles Talingana de tokende susu quoi que présence na ye na aéroport ya Agustino Neto o ezana bengo. Vraiment nzambe ya lola akumama nzambe azolo komo moni émission lelo vraiment c'est le Saint-Esprit qui gagne. Merci beaucoup papa. Na mona qui affiche mon groupe matin qui m'a dit que maman vérité ma qui c'est pas publié, on va partager partout. Il y a conférence autour de la date le 6. Vision à conférence ou les années. La conférence le 6 c'est ça dose unique. Naza orateur principal et l'unique orateur na IEPPD à Golf à Vokumbi et pas Iwapi nzambe établir na lokola leader na sengi bandeko nyonso baya ba ministre nyonso bazala pour partager comment saisir la seconde opportunité dans les moments difficiles. Ok. Ruth, il a commencé un mariage. La Moab, un mariage qui a échoué. Moi, Nate, Mobali a Kofi. Or, Pakei,
Ruth savait qu'il y a un Dieu qui sauve. Elle a reconnu qu'il y a un Dieu derrière Naomi. Elle a dit Naomi pour l'ensemble wana. Elle a dit Bala ya Boaz. Pierre a péché toute la nuit avec toute son intelligence et l'expérience. Il a péché, mais il a échoué. La seconde opportunité, il y avait l'intervention de la présence de Jésus. Oui. Résultat, pêche. Ils ont dit fantastique. Viens écouter demain, samedi, comment saisir la seconde opportunité au moment difficile. Ok. Donc, il y a deux uniques et ça quand intervenant, ok, merci. Les gens seront bénis. Okay. Ça sera un message révolutionnaire qui sortira de cet endroit avec une foi révolutionnaire et la mémoire renouvelée, un cerveau nouveau et croire à un Dieu réel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Papa, nous sommes mbala o mingi nyonso zoleka ba jour nyonso zoleka donc comme un système qui est trop bangomba ba prière ebele ko mata ba montagne papa to bi ke tan bino batata bo mataka ko beaucoup tana nzambe bo mimela biso message et ça message ni o nzambe sa pesio na batanyo so zokutana ye pona mboka na biso yangola. Je suis 100% Jésus sans mélange dans mon bas. C'est là où Dieu m'a donné beaucoup des orientations. Lobby vendredi, dans la montagne, sur le mot candidat, papa, dans la montagne, lobby vendredi, vous allez bienvenus. Dans la montagne de 7h à 14h. Ensemble, pour la journée lobby, et puis dans la connexion à prière, dans la nouvelle église, dans la Kishasa, dans la prière, et puis sur le sujet de prière, quand on a WhatsApp papa parchi, c'est dans la montagne que Dieu m'a donné la vision. Il y a 100% Jésus et sans mélange. Quand je me sentais faible, taquiné, oppressé, humilié, insulté, le Seigneur me disait, ne réponds pas. Mais élève seulement le nom de Jésus. Si le nom de Jésus est élevé, je vais renverser la situation et je vais te prendre en charge. Ma question surtout awa, Kalanara répondre. Ah oui. Parce que moi je parle maman. Oui. Penaza foussarté. Ok. Penaza foussarté. Mais ola la kulamuka, nzamba zo na suna ba orientation. C'est ça. Et ça ba fruit autour de la montagne. Ba fruit autour de la montagne. Donc, c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. C'est humiliation. Quand Dieu prend le devant, il change les choses. Amen. Merci beaucoup. Papa Archie, osa ebele na temps oyo yo muto moko mais oso répondre na ba milliers ebele, oso répondre na ba temps ya makambo ebele na kolobaki oze ebele oza na Congo RDC, oza na Angola, na Angola kutu de kabinda kunene. Oza partout ka papa Archie na biye, papa Archie Kelunda, papa Archie Kelumbala Ngimbi, papa Archie za na frontière à Zambie, bisika nyonso. On s'est partagé des surtout qu'il y a Congo du sous makambo bandi kuna ezande nini. Non, Nzambe azanzamba ordre. Il y a problème ya calendrier, l'organisation. On a cédé la responsabilité moi-même. N'Angola où ils ont permettre nazala un peu Olivia de tout libre. Focus nanga. Il y a 2026, et là vraiment, je suis à Kinshasa. Je suis travail il y a 3 mois. Une petite maison pastorale. Toujours loué maison pastorale. Toujours loué local de l'église. La petite bandini bazali. Donc, il y a une église, Kinshasa, le bois, on a connecté la jeune prière. On est sur la maison pastorale. Nous sommes bandits bien, Nzambe, Azan Nzambe, nous remercier
mingi parce que nous t'a soutenir surtout faut ta place les apôtres Omer Niati. Merci papa. Oui. Nazu apuya révérend Jean Bosco Kindomba, nazu apuya révérend Bambi Israël, nazu apuya révérend Israël Sambo, nazu apuya prophète Michel Ndakabao, nazu apuya ya évêque Mukuna, na aseka na sera Moussa l'église na bango ya Cité Verte. Nazu apuya prophète Abel Mwepu. Il n'y a pas d'activité dans Luanda Awa, tout se préparer qu'à la thé, misala ya prophète Abel Mwepe Zobanda, na Rosalawana, na assistant, pour soutenir Ango, et Kende Liboso. Ok, merci beaucoup. Papa, toi qui nous sauve vers la fin pour te chiter. Papa, message nini, Coco Pesa, message fort. Et pas ya Papa Njouz Antonio, message d'amour. Ozo bima penza na mutema na yo. Message ni okopesa ye. Dali loba nyonso ka o moni matayo. Que Dieu le bénisse. Amen. Zamba pambola. Amen. Alors na suka ngana parler plus pour remercier prophète Nima Sikatenga. Asa awa. Avec ça azoya kalate bo se préparer tozoya ba prophète Nima Sikatenda yem da sombi sonorisation nyonso. L'église to bandi na Kishasa nzamba pambola ye pe na moment oyo nazondima alliance ya apôtre Iyad Sikatenda le père de Nema de prophète Nema Sikatenda un homme de bien message na ya 4e bête la lingi aya na ngona Angola nous en avons vraiment besoin nazo saluer bana Dieu vivant nyonso nzamba zana bango na sambelaki epa patriarche Espemba Kadi, c'était très bien. Il y a papier à soutien à Moussalo Nazo Sala, Nzamba Pambola, Bana Mangembo Nyonso, Pasteur Nico, na collègue na Nyonso, Nzambe Azana Bango. Nazo appuyé à Basali Nzambe vraiment ébélé, église repentance na Njili, Bana ya armée de la foi na Bibwa, Bozo Kanga, ba maman na ngana Kampem, Boyamba Lipamboli, ba maman na Bibwa, Boyamba Lipamboli. Bana nyonso armée de la foi. Vision la chose ali Dieu est grand pour de grandes choses. Yango les alliances na biso. Alors kala mingi te nazo zonga poto banda ba action makasi. Nzamba za déjà na ngambu na biso et victoire est garantie. Amen. Que Dieu soit loué. Papa, message est-ce qu'on a batata nyonso en général. Message est cause à nini par rapport à makabuta oloba sur la réconciliation aux ana kondima, aux ana conviction que lobby beaucoup zala bisusu ini et lo que c'est impossible exacté. Message ni non kopesa na batata nyonso o bazola na katsambo kangola. Maman vérité ma question. Tout le monde a une question. Archibishop Nangola basali na Nzambe pona deux hommes de Dieu. Pourquoi le dit qu'on a pona deux? Gali ni mambo dete. Abi no papa na tunika neka ba bio ba journaliste ba bitunela. Ba so binda kana pona deux. Na pona ka prophète Mies na docteur Deka. Bongo papa. Mutaba te wa. Alo bitaka de. Yaya senga kade. Mais ngale mfaki ke fala senga toi. Te ya senga toi ta senga nyoso bango nyoso. Batata nyoso o bazoyo kangai. Te fara senga 5. Na 5 papa na bango nyoso. Na bango la multité. Si na so 5 te. 5 te. Senga 10. 10 te. Donc na bango nyoso o ba émission oyo totelema ça be forme loko la bana nzambe d'abord c'est loko la bana nzambe et puis loko la bato nzambe to surpasser ba différence to continuer musala unis mais dans la complémentarité. Amen. Unis mais dans la diversité. OK. Mutu katika na kwena ye isolé te. A marché à kende liboso na kwena ye mais soki mutu azana besoin grâce na yo. Pesa yako servir ye yamba ye honorer ye. Il faut aussi qu'on se bénisse les uns les autres. L'autre tika nango ya mwana. Kato kozwa mukolo moko te
peut te rejoindre numéro T. Vraiment. On a vu avant. Dans mon thème, on a reprendre la balinga. Amen. Donc, moi, Kiti, moi, micro. Quand même, ma sommelinga, sonorisation, ma 20 ans, ma mise tanginga. Oh, yes. Tandis ma mise. Na kanise belé à bande, na bimis na ministère. Na kanise belé à bande, na aidé na ministère. Na kanise musala na sali na mbola. Non, mais puisque tu as un micro, tu as un ndakute, tu as un mutukate. Ce qui est bien, bien conscientisé, bien préparé. Parce que on peut na, parce que on peut na zeka, parce que on peut na deka, parce que on peut na gâteau, parce que on peut na couler, pour apôtre couler. Mais on a pas na ba tout en sous, ba na ba volonté. Problème donc sur moi c'est na babupanzi bana ngo bayaka papa na kwa ko ya mais papa na na sala boy mais papa na yoka ki mais yango fo bo moko beaucoup que ça bien pour nga ko perdre ngo na pe mususu wana a perdre pe alors que c'est le diable qui applaudit. Nous voulons une armée qui fait gagner Jésus-Christ. Okay. 100% Jésus et sans mélange. Sans mélange. Comment nzamba solo kumulika papa lubiaze ya solo. Non toye bisa papa za dia kuna papa nginama una sheki na bi papa. Abo ba vérité siko tamboli ni papa nginama zo balanga. Ukomi dans l'église ngabi ozana sheki na bi papa na koma i déjà mais yo ko za car na yo yanga na ndaku na yambi mpanga papa na yena moto. Yo pe moto nini yo ba mtsalo so boza na kanga papa fino fo pesa nga. Bon c'est l'activité mon père munene bo norenga pe na enveloppe chocolat clé de contact. Alors bi nga to sa ngonde ni to za ko panza to za disperser. To za disperser. Une armée à l'ordre dispersée ne peut pas gagner. Vraiment, donc on perdrait. Oui. Avantage, moi, on a rejoint Zambalola, akuma, ma papa, tokobi déjà na souka, tozo c'est la mort de la fin et pas papa, poto chité na biso, mort de la fin cause à conseil, mort de la fin cause à la dédicace, nabi que papa soit dédié, batunion sur ma solo to beti, mort de la fin, poto koya na biso. Bien, bientôt ba awa, ba tala ezali, ba grâce ezali, pour honorer les serviteurs de Dieu, mais toye kola kose honorer les uns les autres. Mamboka o basali na nzambe ya solo ya munene na ngolo munene toza ebele nzamba permettre emata. Nous avons sensibilisé bana nyonso ya IEPPDAC de Milagre le 13 au 19 juillet. Nous avons biso nyonso na Lubango conférence nationale ya C de Milagre. Ba pasteur ya Lubango, corps de Christ à Lubango, je vous salue. À bientôt toyawana na cadre de la conférence ya IEPPDA. Vous avez invité na biso. Toboy ko tanga ba kombo mais bien nyonso na Lubango na pesi bino mbote nzamba pambola mabele ya wila nzamba pambola mabele ya Lubango tozana bo soutenir biso bo collaborer na biso soko zui invitation na biso tu es le bienvenu tika corps de Christ et tombama soki yo yete musala mo etombama ekende liboso ezate na pamboli batata nyonso ya église à réveil na pamboli tous les 4 pères ya IEPPDA na pamboli corps ya Christ na pamboli ba église collaboratrice pardon na pamboli OPEA na pamboli Konika na pamboli Ika na pamboli Sira na pamboli ba dénomination nyonso bana nyonso baza pepe na papa archi na boy kotanga ba kombo na bino na mission oyo na éviter polémique nyonso nzamba pambola bino na pesi parabéns na
Pasteur Zenon Fumabwala a commis chef ya quartier na Bita. Ah, Mokonza Bita, c'est déjà prophétisé à Bandaka. Mokonza Bita. Vraiment. La responsabilité en demande, nous avons besoin de l'église. Nous avons un pasteur ecclésiastique, nous avons un pasteur politique, un pasteur économique, un pasteur ingénieur, un pasteur médecin, un pasteur angle polyvalent, vraiment. Angle nyoso. Contribution à la société, contribution à la nation, c'est important. Na profiter pour clôturer, pour Pambola, président de la République de Angola, Jean-Manuel Gonçalves Lourenço, que va continuer sur le ministre, le député, même il y a le président de parti politique, qui Kanzambe à Pambola Mabela Angola, et à Pambola Bissonioso. Ok, merci beaucoup. On a tenu sur Bolandi Bisso du début jusqu'à la fin. Tika Nzambe yalola apambola biso bato botaka ba megana bino wifi pona kolanda biso bato bo komantaka vraiment Nzambe yalola akumama émission na biso awezalaki 100% Jésus-Christ sans mélange sans polémique bomoni papa. En tout cas, lelo papa lakisi qui azapena papa l'esprit du Père, la grandeur. Donc papa qui est gauche, qui est droite, c'était makambo à lobby qui est poussé par le Saint-Esprit. Même Bible lobby c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Papa pas lobby de la part du Seigneur à Tombolikaka, notre Seigneur Jésus-Christ. Tika Nzambe alola akoba kosala bino bolamu nazo saluer mon papa Ngina Mao. Pedro, le visionnaire de l'église de Shekina, papa Bambo Tebele, papa Zapouya Vemak TV, merci papa pour notre soutien na yo, nazo saluer, papa Nanganyoso, nazo saluer la RDC, mon papa Pedro Manuel Timotheo, et sans oublier même 10 millions de fois répété au papa Zapouya Vemak TV, mon partenaire numéro 1, Nakatia Moussale Vemak, le bishop Johannes Diego Bede Lukao en direct de Belgique. Tika Nzambe yalola apambola biso wana tokutani mbala ya sima à suivre. Ngape na pesi mbote na révérend Ngina Pedro ya Shekina. C'est un père, je le remercie et j'ai beaucoup de respect pour toi. Que Dieu te bénisse. Papa Jean Bosco Kindomba, papa Kelani Pata, Nzambe amona bino.